Coucou, boya ebele, na sous les baobab, life together, boya bas, to buka, to déraciner, célibat, femme seule, homme seul, to longola ba parents bas stress, boya ebele, ko s'inscrire, boya ebele, botala ba coordonnées yangoana, email na biso yangoana, numéro de téléphone yangoana, boya ebele, bo s'inscrire, et kozala bien, maman, kolinga lisu ozala yo moko te, papa, boya, to kata lien wana, tozana nu ebele, ba diaspora, bozala ebele, to lingana entre biso, et kozala bien, to longola AVC, to longola ba stress, to longola penza, tozala together, tala kaka, soki to leki ba 45 ans, ti likolo, bana na biso ba koli, ba kena ba uni, ba université, et zo sala ke ba parents bazoti kala bango moko, solitude ebomaka malembe, ezali maladie moko, ebomaka malembe, okokufa mbala moko te, okosouffrir, ekobengela yo ba maladie ebele, ba cancer, ba diabète, ba maladie ebele, vraiment bandeko na ngai, ba AVC, ba tension, parce que tu es seul. Alors, Nzambe ye moko aloba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele, ba maman boya ebele, ba papa boya ko s'inscrire na sous les baobab, live together, okozwa mobali ya malamu, papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele. Bon, nazana moi message moko ya repasser, o ezo sa bien te, ezo se présaper biso pété surtout. Ngana ande kona bino, message on azo tindela bino à partir de Europe. Vraiment, ezo pesa kanda, et puis ezo pesa mawa. Et puis ezo pesa na Sony, et puis ezo pesa na malili na nzoto. Masolo ona ye pona lobela bino ezali par rapport ya mwana mwasi oyo Teresa oyo asalaka théâtre. Et message oyo nazo tinda yango ekomela surtout mingi mayonnaise. Donc mayo télévision, mayonnaise télévision. Oyo asalaka théâtre mingi na modero. O babengaka mayo ou ya mayo. Natindelo message oyo nalingi yoza la mutu nango pona kopesa yango et pa bandeko na nyonso basaka ba théâtre. Ke kopesa bango toli parce que eza mawa mingi komona biso bana ya Europe, to bana diaspora, to bana ya poto, o to simba mboka ana Kisasa mboka ana Congo, soki bana ya diaspora bazalaki te Congo wana ndese kufa kala. Mais biso bana ya diaspora, to salaka nyonso, to tindaka na mois de décembre te. Mituka botambulaka nango kuna ezo ute pa na maboko na biso. Bilambo bozola tapo bima propre oya koleka, oya bien, eza ya biso, eza ngwanzo te. Mutela tsarabino. Peut-être lelo ngwanzo komola tsabino, peut-être lelo Chine zola tsabino, mais kala oyo Kisasa elata maga mingi na bana ya poto. Bilokos e utaka ngwanzo te, bilokos e utaka na poto. Alors komona ke bato ya théâtre kaka po balobeli bino problème ya pululu. Pululu azande kona bino. Pululu boliaka na ye bosekaka na ye bomelaka na ye. Lelo pululu akufi mabe o bosali tosolo bela bino ke bosali mabe à la place bosenga ta pardon bo lo bana biso ta ndenge moko boye non bino bobandi ofinga biso mitu edoka bobandi ko lobela biso ba mabe moko boye bobosani ke code e utanga na Chine te bobosani ke code e utanga na Gabon te bobosani ke code e utanga na CFA te code e utanga na poto tosala ebele. Lelo bino bata théâtre soki bozo se retrouver lelo ba voyage ya ba ngwanzo ba voyage ya ba Chine ba voyage ya ba Dubai eza pona bato a poto même ye dadi ki kambala zo bela na bozo lo bela na ke tozo kipe ete lelo soka bima dadi o asa dadi pona bana ya poto. Pourquoi bozo sala théâtre boela okima ko ya poto parce que poto ko tika la poto. Alors na regretter na moto ko Teresa o peut-être to banda ko se planer ba rôle salaka
na comportement ya kofinga biso bana poto mitu edoka tosokolaka babibembe eza vraiment mawa trop. Mais nalingi nayebisa bino peuple congolais plus précisément bakinois bokanisaka te ke ndenge toya poto tosokolaka babibembe lokuta soki boyebi te botuna bainformation bayebisa bino moto asokolaka bibembe na poto aza na mbongo ebele bafutaka ye mbongo ebele baprime ebele ebembe bato basukula yango ezalaka société mutu asala société na ye osisi kosokola ebembe omakiye ye bafuti yo basalaire kobanda na ba 10 000 euro ti likolo donc na poto kosokola ebembe soko ozwi kopi wana ozwi mama na kopi ya mbongo ebele. Donc bokanisaka te ke bavoyi mususu bozomonaka to bato moko boye bomonaki peut-être mutu moko boye mutuna esalaka bien te ayebi so awutaki poto bokanisaka biso nyonso na poto mitu ebeba. La plupart ya bato poto mitu esalaka na poto soko otoki te okozwa mosolo te na poto soki mutu esalaka te okovanda na yo bien te na poto okovivre te okolala te. Donc ya mayo yo mutu oza na télévision mayonnaise yebisa bandeko nyonso ya théâtre respect pona bana poto respect pona bana poto biso na niveau oyo tosalelaka na bamboko tozali même ménage même femme de chambre oyo tosalaka na poto tozwaka mbongo soki naza na mbongo wana kisasa naza patron chaque mois soki nazozwa mbongo wana naza patron. Donc bosakanaka na bana poto te soki lelo biso tozotindela bino mituka tozopesa bino ekoki tozosalisa bino na bambongo kaka mitu edoka na bambongo kaka tosokola bibembe oyo bofinga na bambongo kaka kwa pasi yango ezosalaka biso totindela bino mwa ba 20 wana na kisasa boza na basalaire ya combien bino bata théâtre chaque mois boganyaka combien to bato kaka nyonso na kisasa banani baza na basalaire chaque fin du mois zwaka 200 300 400 dollars bozalaka même na respect ntango boosolola bandeko na bino biso oza binemi na bino te toza na poto mais toza binemi na bino te toa bandeko na bino epuis mitu na biso esalaka mpo soko mitu esalaka te tokoyedaka bino te bino bokanisi biso tozobunda lelo kalakala oyo Olive Lembi azalaka na kisasa kobanda même l'époque ya Mobutu tina lelo Olive Lembi azalaka na kisasa Kabila boyebaka ye boyebi kutu mboka ya wuti te Olive Lembi boyebi kutu soka wuti ekolo nini te lelo bino bozana matanga botala na bino bata théâtre soki moko na ndaku na bango frère na ya kufaki bayebise ke maman Olive Lembi alobi boya kolia le 25 Noël boya ko fêter awa alinga kozwa transport akende na epa ya maman Olive Lembi mais soki balobeli bino parce que Pululu c'est notre frère asekisi biso asepelisa biso asala biso bathéâtre toseka aza ndeko na biso en plus ntango bino bozokende kobina mpo na ba 500 to ba 200 euro to mpo na masanga to liputa Olive Lembi apesi bino mama ye boyango wana Olive Lembi azoko kobongisa yango banzela bacarniveau bamai partout Olive Lembi azoko kobongisa yango bashege bazali wana Olive Lembi asalisa même ONG mpo bino bokende lobake soki Olive Lembi te ntango bobelaka Olive Lembi azalaka wapi Olive Lembi ayaka kokunda nde bino ayaka komimonisaka nga Olive Lembi naye kosala charité nga Olive Lembi naye kosala mpo mokili emona ngai Olive Lembi asalelaka bino rien et puis Olive Lembi akotia kosalela bino rien wana oyo azosala wana eza bapropaganda mike mike asalaka mpona bato bayeba mobali na ye oh ma première dame Olive Lembi c'est rwandaise ndenge mwana mwasi ya Chilombo bakosaka eloko mo te na Congo e bino bata théâtre bolingi bobebisa correspondance na bino toki bondeko na bino na bata poto bolingi tokata na biso na bino après bino bokotikala kovivre kuna kaka na kisasa boza na posa tokata na biso na bino boyebi ndenge topekisa misiki na poto lelo soki bino bozovivre na bathéâtre wana biso bana poto mutu okotisa mbongo YouTube ezalaka epa na bino kuna te boza na baunité botayelaka ba YouTube epa na bino si biso bata poto mutu tozotalaka bino na ba YouTube yango wana boza bongo na mwa ba 20 oka bofinga totindaka soki biso tobi tokata correspondance na bino bokovivre mpena ndenge bozolobela mpena ndenge wana boza nango sire borépondre biso soki bolingi tokata na biso na bino bata théâtre na biso badiaspora tokata na biso na bino borépondre biso trop c'est trop donc bino bana poto il faut bozala mpe mayele parce que bato balingi babanda kosakana na biso tozosalaka bango bazala bavi nyonso batalaka na bayoutube eza bana poto mutu basalaka yango alors mutu lokola Teresa na regreta akokosala yango te akoloba biloko ya ndenge wana afingeli biso te ozomona akosala yango te donc natindi message oyo epai ya mayo na nani na oyo ya mwasi nani
oyo coquette la coquette so coquette wana oyo mwasi coquette na lobi coquette na mayo oyo TV mayo oyo basalaka na modero boyebisa bandeko na bino ya théâtre bovandisa bango en tout cas soki nalobeli mayo na coquette parce que namonaka bango basololaka bien donc yango wana nalobeli bango mibale bayebisa nde bino nyonso bokeba na bana poto mbongo ya Olive Lembi te bamaputa Olive Lembi azopesa bino te oyo komike bino bo banda kofinga biso batapoto mutapoto asokoloka bibembe azali te ebembe na poto soko ozosukula yango oza muta mbongo so boyebi te wana eza information na pesi bino botuna bandeko na bino nyonso baza na bapoto bakoyebisa bino ebembe na poto soko ozosukula yango oza muta mbongo ozoyoka baboya poto bino bozofinga baboya poto bazwaka bambongo moko soko aza nango na kisasa aza patron bino baboyi bozala bango ya ba $50 ya ba $30 baboya pambala opesaka mpe liputa te opesaka mpe elamba moko te donc botika parce que so bolingi osala guerre na bata poto donc bokoregrete mpe bokokaka te mpo mwana poto atikalaka mwana poto biso tolataka basapato ya ba 1000 € ya sikoke kozwa na magasin donc mwana poto azalaka mwana poto il faut bokeba poto ça coûte cher oza na voiture okosomba essence okotia assurance oza na bana fo zwila bango assurance ya classe assurance ya banzoto na bango assurance ya école assurance même ya ndako bozolala po assuré yango au cas où soki eziki bana poto baza na baassurance ya banzoto na bango e bana poto baza na assurance mosusu ya vie toliaka propre et puis bamaladi mosusu oyo ezalaka batifoide o malaria o nini oyo ezobelamaka epa na bino kuna awa nani soki maladi nini yango lisusu bamaladi oyo bazobwakelaka bino na bambasu bana poto bazalaka nango te donc respect na bana poto toza bandeko na bino et soki tolobelaki bino mpona pululu parce que pululu c'est notre frère aza mpe frère na bino ntango akufi bino boke komela boke kobina et pourquoi ye mama wana soki aza mama bozokumisa mpona nini azelaki te bakunda pululu bongo abengisa bino bokende ofete noel mpo noel na bona nde bakofete yango mwa nyonso ya janvier bokosa fete nango pourquoi abengisaki bino ta pre azoya kobengisa bino sikoyo pululu na bakundi ete aza na morgue et puis bazoloba na bino yo Thérèse ozozwa message parce que vo na yo eza yo ozoloba ozofinga bana poto mitu edoka ça va pas non okata lai ndenge yo ozala ndenge wana olia mbonga mwana poto te obimana na mwana poto te Teresa si bana poto mutu bazosalaka bino bata théâtre bo se retrouver donc soki boyebi te botuna lisusu Major Bisadidi parce que Major Bisadidi ye avandaka yaka awa avandaka awa botuna ye bien bana poto nini oyo Teresa azofinga bosakana na biso te bosakana na badiaspora te ozomona bosakana na badiaspora te Major Bisadidi aza producteur na bino baproducteur na bino ebele bazaka ana poto bayebisa bino bana poto baza ndenge nini bosakana te bana poto ntango bayaka na Kisasa bosaka mulongo na nsima ya bana poto donc bolinga te ke bamotif na bino bozosala wana ekwela bato nyonso ya théâtre parce que bato nyonso ya théâtre baza na cerveau ndenge moko te na bino donc boluka boraisonne Olive Lembi aza mopaya akozongaka un jour epai ya uta azali jamais mutu aba Zaire Olive Lembi aza mopaya akozongaka bisika ya uta mokolo kanambe tokobengana ye tokobengana na Olive Lembi eboyebake biso bamisusu oyo soko lelo tokotia bakolo na Kisasa te ezali mpo tokota résistance ya mboka na biso mpo Congo ezala libre ezala libere bapasi oyo boza nango wana ya bamatolo esila yango tokokoya Kisasa te tozali ebele oyo tovandi na diaspora tozoya te mpo na injustice ezoleka na pays na biso tozoloba mpo na mboka na biso ezala libere alors so toyaka te cause yango wana me biso toza mitu edoka te donc Teresa natindeli yo message oyo oyoka ngai Belleville batangaki nkombono na kati natindi message oyo oyoka ngai soki bokozala mayele en tout cas boleka na réseaux sociaux bomeka kosala bolimbisi bo arranger na biso bandeko na bino toza na Europe parce que soki te ba YouTube na bino wana tokosalela yango masolo mosusu boyebia tozocoince Kanambe tozocoince Chilombo tozocoince Kagame ebongo bino bata théâtre tocoince miziki ebongo bino bata théâtre donc en tout cas bosala keba
et comme binemite entre biso na bino bana ya diaspora. Donc bosukisa na ko banda ko manke biso ba respect ko finga biso bitu edoka ko loba na biso ko tosokola bibembe boyebi poto te bosala attention boyebi poto te ozoyoka parce que biso na bamboko tozali ya beropa tolata ke lamba ovoye nango 5 ans ebeba te nzuluka te tozala kola bino te tant topesaka bino topesaka ngo na volonté parce que boza bandeko na biso na bino différence a munene ezali donc botika kofinga biso parce que tosalaka ebele na mboka Congo bokende na ba Western Union botuna diaspora tindaka combien chaque année. Donc respect na bana poto soko Teresa Bimana mwana poto moka kosaye et c'est pas tous les bana poto. Donc respect za la botuna ba 2 minutes bazali awa botuna ba ndeko na bino ba fioti ngoma bazali awa et botuna ba Jani Versace bazali awa botuna bango bana poto bosanga na biso te toza la différence. Donc ingeta bandeko na ngai boyebela bozala mayele mayonnaise yo coquette yo nani bandeko na bino musubo tikali wana ba modero bopesa bandeko na bino toli bopekisa Teresa na yo komba Belleville na ebite soki Belleville azalaki incline na kati mais bopesa bango toli bana poto bakotikalaka bana poto timu kile kokufa. Donc bana poto baza bana poto respect na bana poto surtout na oto sala pona Congo. Ingeta merci ciao. Ngayoyo nazunguka masinga yoyo sokolo takinga na ndoto mama yaka tolingana na biso tomona baparent ngayoyo ton futur mari ngayoyo sokolo takinga na ndoto mama yaka tolingana na biso tomona bapastor ngayo